bandeko balandi ya émission na biso tolobela bango. Tolobela bango oyo ezali présenter la ngai ya bino Marc Anthony Kasa l'influenceur. Tolobela bango eza émission moko toyembaka ba leader ba oyo baza na mongongo ya koloba na domaine nyonso oyo aza leader aza na mongongo ya koloba oyo ya influencer. Et donc eza bongo émission na biso tolobela bango lelo na yambeli bino leader moko. Leader quoi ya mwasi na éviter so ba leader ya mwasi ko baloba on ndenge mais na yambeli bino leader na monde na biso ya théâtre ça peut la mongongo ya koloba pe makambo pe yokani na yambeli bino Maman Moseka à qui je dis bonjour. Bonjour papa journaliste. Boni Maman Moseka. Bonité. Bonité déjà, bonité ce qu'on bonne. Mais boni bien. Ah, boni bien. Ok. Maman Moseka, on a rebanda déjà. Tu vas Rolanda biso de partout pour les Koba Plus Télévision. Koba Plus Télévision. Tu vas Rolanda biso de partout pour les Nabaïba. Maman Moseka. Ndé tolo ba micro de père et de mère. Vraiment na Congolais, voilà. En tout cas, Maman Moseka, congolaise de père et de mère, née à Kinshasa, na Maman Yemo, est certain le 17 octobre 1900. Maman Moseka, mère de 3 enfants, elle a déjà occupé, mais pas mariée, mais elle a occupé, pas mariée. Maman Moseka, son vrai nom est Nduki, M-2-I-K-I, Nduki Joe, D-J-O-W-E, donc Nduki Joe, son prénom Bibiche, mais Aligami Bacha Maman, Ma Bibiche. Merci Maman Moseka. Maman Moseka, Nduki Joe. En fait, Joey, ok. Bon, ce qu'on comprend, Maman Moseka, vous allez en théâtre. Ah oui, et ça, personnage, Jonazaki pour jouer. Les Bapesa Kinga, Bapesa Nango, Moseka, Maman Moseka, on est à Zalabo, Maman Moseka, on est là dans personnage. C'est ça. Tu peux voir la biso Rolanda Koba Plus Télévision et belé pe babota mi bango lelo belé pe ba banda mo kala mais on nga bai ba parcours ya Maman Moseka banda wapi ya bini wapi za wapi na minisi bao babota mi lelo ba oyeba te ko bana na berso mais ba oyo ba koli ba kusani moi na ko koloba ke Maman Moseka bandi théâtre na groupe Simba kilo lelo aza abakupo ya Bible fidèle à son poste il va ya président Elombe Moseka Zawana lelo azo evreka na groupe Simba malgré des injures par-ci par-là je crois 24 ya musala oyo gloire à Dieu toza toujours kaka na makolo ya papa na biso Faustin Sukari maître Faustin Sukari donc naza na kati ya groupe Simba tile tokenda na biso mopanzi te tozaka wana donc kana loba na kati ya groupe Simba toza balider na kati ya groupe Simba esoyo te ya bongo mpo naolobaka vérité nayekosa te toa balider na kati ya groupe Simba parce que tobimisa bana biso mpe toadeya na bakoko sikoyo Elombe aza bakokololo ya jeti mais tozaka epa na ye tozaka koapprendre mosalaka parce que na groupe Simba torepetati lelo so ye na kati na répétition groupe Simba ezalaka mardi jeudi okuta biso wana torepete na bandeko na biso mosusu baza koyeba okuta biso toza toujours soudé Maman Moseka abakuka fidèle à son poste 24 ans de vie. Mais Maman Moseka beaucoup la biso noni bébé yango ezalaki ndenge début ya kobandela mosala oyo oui début nyonso ezalaka na mpasi il faut persévérance nde nayebisaka bandeko bazoya kosala mosala lelo bon en fait monde yango mpe eza lolenge moko te ntango biso tobandaki na lelo eza ndenge moko te ntango mpe bamama bomengo babandaki na ntango biso tobandi ezalaki mpe ndenge moko te eza koévolue donc évolution ezokota na kati ya makambo yango et surtout lelo tokomona ba G5 donc vitesse ya makasi moto na moto akokende ndenge aokendele baebele mpe baoboya na bango conseil baotambola lokola mai oyo mpe baondima gloire à Dieu
Ngana bandi musala oyo na yaki poma to banda ngona casting on va zo recruter na groupe Simba bino wana bokei ya osali pena casting na yo ba retenir donc tozalaka ebele na mebele ana totikala mibale et après biso ba va ça pour ça va retour excusez donc c'est ça banda wana ti lelo na sala kati ya groupe Simba. Surtout nini motivera mama Moseka alali ala muki ya boya ke Simba malgré bon mama Moseka nanu azana théâtre na makila ana sens aimu azana eza inné donc tant nazokola na bekole tosala ba théâtre ngai na lobango bato tant na loba babi oui azala na âge nini yango wana za mukie je crois pas 10 ans, 10 ans, 9 ans. En jouant en Gadiadia. Pour dire que Gadiadia est une icône en beaucoup. Naïba a Carrefour des jeunes. Carrefour des jeunes, ils ont la kermesse. Pour qu'on a moins de simanimba, on a besoin de vendre. De toute façon, on a besoin de simanimba congé. Beaucoup de ce qu'on a Carrefour des jeunes. Nani Gadiadia baza ko jouer na place mo za obeta voler wa. Izaka Gadiadia Mangwaou personnel na ya Freddy Radio Songo. Les trio wana nde bazala. Et là pour mo ba osala batuni Gadiadia plutôt citer nous les 4 points cardinaux. Gadiadia oyebati babi moi nini azawa ko citer. Na dusola talara kataba na dusola na bibinga bingai. Na lobika dezalaka est ouest aussi ba retenga ba boko na mpona kana mwede yana jouer siko ngaleda batuni ya bi cardinal malula tala na kangango wana na sasa na ba 10 ans pe 10 ans te baba aisha mukie kwa ti lelo misala mpe na zaoli na lingango tango na moni elombe alongwe na groupe salongo ndeka ba tioso bakanisa ti lelo ke bazana bakisi na bi na obanga na ngai ba bi bazana bakisi na groupe salongo to akisi yana moto. On a mon aïe na koti exercice à liboso basala biso elo moko boye président lobaki o ya yen azana kisite na groupe Simba et place nezali ngana ifsaki ngabi ngana eluka musala na ipona kisite azako cha bato bandimi kisite pembe à cette danger d'esprit donc au mekabino alors tant ka esili avec ce bateau bandima qui s'habille, la porte est grandement ouverte. Donc, en classe c'est d'abord le travail. Donc, si vous avez une idée à qui c'est, en tout cas, place les awate, biso to dimanga te to efele le to continue ba ko ba ko kite musala ezaki ya bango te ba ke continuer musala na bango et na loba lelo so mboke bonge bero omoni bango ba inonde monde théâtre ba otika na bango ba benga mi ba amukie ba pona mi ba na bango ba ebele belé penza pour les moyens le plus facile à cause mobile les moyens le plus facile à cause moi si les moyens le plus facile ya ko exhiber loko na ko bomba on a ça banzete na ya na ko peut-être na TV mais mingi pe belé ba yele loko na musala ngana pesa ba jeune no ba yele lo bravo ba yena ki sikamoko pe boy oui il faut qu'on nzima ngo baina sika moko boina kikala esangani epesa musalo ezopesa. Merci beaucoup. Surtout il y a aussi des filles au baye lelo aye pena na souci ya musala o mona ba za pena na posa ya musala na oui là signons surtout so OK ngana lobaka mwasi aza être moko liboso ya mobali au résister parce que la Bible ezoba biso l'homme selon le cœur de Dieu après samaki na mwasi mwasi ngo pa bimela ki boite donc na musika les aïe na balcon donc t'as la force à moi si so autour na question ba bino ba fille théâtre ba kabine pas ba président oui président za mobali Moseka za moi si quand à Moseka ba elo ni ya ekoluka so qui a bien marchandé nous autres on a ça là on échange na musala je crois au ça musala na bien mais so ko on dit misa mo continue que non moninga na za capable au peso musala ozoluka. Je crois au peso valeur, au peso respect. Mais ce qui a bien lingayo, eza mabete posa moi si. Au séduire peut-être à tel abi oh, moi soit qui to quoi, faut lingo za nzete. Quand on se voit bo lingo eza goûter laisser. To eza sepe là si, to eza to keminzela moko. Jusqu'au faut comprendre notre la non, ah il ka kwa sakana. Wa sepe na ika ndenge ngana olo banaza mwambe bonanga bien.
oyo ayineka mpo amoi naza mwa belle taille na ngai. Alors yo nde ce qu'il faut comprendre que non nakopesa mbote nzoto nanga bipesela boye te parce que biso na bizali bayebisa biso babi mwasi wa excusez-moi mwasi azofongola makolo na ye mpa mobali nyonso aza caserne na bademo. Donc yo yebelo oni yo ozosala convaincre na mutu na mosala na yo aotosa yo à travers mosala na yo. Nga nayeba ata na egroupe Simba elomba aza otala nga te nga na biyango tato ya yini ngai me ye moko atiki nga na groupe atalaka te me mokolo napesaka eloko azoluka elomba vanda na mwaka moto asutuki atie we a partir ya wana na bino navandisi bango bandi miso ozalaka orepete liboso ya miroir natie miroir nazosala nazojouer d'expression faciale na ngai nayeba moko mosu naleka areo na okitela mpo na nini na kati ya tartibis nazorepeta kaka mpo kaka nasepelisa mpo nasepelisa kaka nasimba motema ya mokonzi alindima mosala na ngai. Donc c'est ça nayaka nono na elongi te na nzoto te nayaka na mosala donc nalingai mosala epuis aloba na biso elongo moko alobi omoni mosala oyo olingi zwango elanga café c'est-à-dire ntango oloni café kokonte to obokango obuka lobi donc il faut ça na patience. Donc alobi na biso en quelque sorte comme ça eza oba lelo oyo bano bamisusu bazoya bango nyonso te quoi misusu bazoya bazwi théâtre bilanga ya ndunda parce que eyebinge ndunda so oloni yango après une semaine bandomona deye bazobota et puis ntango eboti okotekango liboso ya porte na bino baosomba mais so ekomi na poko alobi otekango te mais café so obuki yango après 5 ans okotekango na mboka na yo ebima mpe libanda mboka. Donc patience c'est fou. Ok, nakozonga kolanda ndenge na yo mosika zoloba alobi ke bandango bomwana na classe osala bathéâtre mais na ntango bakala kolanda baparent kala bazalaki na barêve na bango moko bazalaki nango mpona bana mais est-ce que oyo ezalaki facile mpo parent otimi ndo na classe mpo ntango mosusu azela bimisa docteur na ye nga nazaolinga nazala spikeri nazala tolinga spikeri muba kufa kombo na ye ke azalaka kitoko donc sa façon ya kolobela elle avait de beaux yeux misuka soka otala obobi omwani donc naza olinga baspikeri na OZRT à l'époque lelo totikali na ma Chantal Kanyembo c'est elle akoma je crois nani na bango ye peut nazala so na otala ye munoko na ye na suki na ye ndenge azalaka otya à l'époque tolobi yango suki oyo basude yango na motu to ndenge donc naza olinga nazala nanga spikeri et puis naza olinga nazala chanteuse. Malgré que nous avons la voix, mais nous avons une bande. C'est ça. Ok. En fait, maman, mon secret, c'est des kenda, c'est des perdants valeurs. Et on a phénomène à YouTube. Mais ce qu'il y a vraiment quoi, il y a des choses qui se vanter. Star à CD, star à YouTube. Nga batala na CD, nga batala na YouTube. Maman, moi c'est que batala YouTube. Wapi bande. Bon, hello, mon tour, le baba, tu vas comme se vanter. Non, le mutu, il pas se vanter, mais à la peine à argument. Tant on se vanter, bah mon arabe sous basma, il quand on se vanter dans le vanda. Parce que Jésus, il m'a permis ça là marketing. Alors oui, je suis le chemin, je suis la vie. Alors non, c'est le marketing. Donc, maman Seka a été comme une cassette. Mais non, la cassette, c'est ma CD. Donc, yo dépassé la CD. Donc, yo dit la cassette. CD, après. Par exemple, il y a un VHF. Oh, il y a un VHF. C'est ça. Ouais. Donc, on a été comme en haut. Après, on a eu un CD. Après, on a eu YouTube. Et échanger dans le côté, on a le baka. Et à part la ancienneté, ils ont compté, mais il faut payer à Sike. Donc, on a le bango, vent où il y a le bailli. Bailli na boulot. Bazam musala ko belele ba kanisa ko avancer que des facilité ko kanisa on belele facilité ba biga CD zalaki penza il faut ba senga yo na poto pour batala normalement te YouTube ba senga te il faut le ba vérité bala bana bango vérité mabe ya ba congolais biso congolais lokolanga to boya vérité so muta ebisi yo vérité za kwa a manquer au respect nzoke za bongo to bia chrétien nde to lobaka na langage ya bakini ya bongo ti netinga na lobake non na CD bazali pena osenga CD o signer contrat CD o solo li caché na yo mais na YouTube eza sala toleka je beba ozo comprendre je penza e beba na YouTube biso na ba CD za ki o ye o solo na producteur caché na yo so o senge 1000 so o senge $10,000 ka yo o sutuka muninga mususu akendaki ya lobi na ye na se ayo ka yo boyo za mwa likolo donc so mutu na mutu so la salon. Mais il y a YouTube eza
azwi mwa maleka azwi filme oyo ezala na mwa belle na taille ya bien aza na tolo na ye aza na elongi ya bien ya bi tala jour omonika nde ozokende boye jour ajoue se ete oza comprendre aleki mpe na youtube bato bakomobenga ye akomi star mosala yango ekomoki ebongo yo sikoyo nani okanga ngo ya youtube Maman Moseka, soki totala obandi carrière eza epele carrière eza mpenza makasi 24 ans lelo donc mwana mpe ya 24 ans kobala mais Maman Moseka ye moko na kobanda mosala na ye so afandi atala koba filme nini nasala oyo ebimisi ngai emarke nga mpe na fioti contre cour de grand ebimisanga na poto gt ao naojoué na icone naojoué na banani najoué na vie kweli à l'époque bien maye na joua na ye na matela ye na mokongo ya GT ntango na tokwei na vi ana na se ala teleme ali afélicitanga donc nalongola na ofrance nakomomonake na eza na motu na ojoue na ye poso natiaki qualité na ye na ninga na kojoue na ye po aza opeze azalaki te ti lelo bapezaka liboso na biso donc piese wana fioti contre cour de grand etekisanga na poto nde badécouvrir mpe na poto mingi nayebaka nazalaka oloba nayoki ata loseba ya avion te donc ozolakisa mpena ke owuti mpena na ekanga ngenge estce nini avion ezalaka na loseba tellement oza mongala obesana na masuwa baitebe ndenge elelaka pon ozoloba yaya nayoki ata loseba na avion te eza groupe simba donc na joue yango na kati ya groupe simba eza nzonzingi te donc présence wana ye azwa bato azwi vie kweli ainvite vie kweli po aza pire vie na ye aye kulutu tyanga loboko atie loboko na biso bana na ye bapule na ye topesi makambo esala ndenge esalama Moseka akuta nani na groupe simba baza ebele nakuta sila bisalu beka nakuta nyota vumilia nakuta milo nakuta wibe nakuta nani nakuta Giki Zwela alongwa tseka papa tseka alongwa te me azwa mosala na RTNC tant on mezo permettre te nakuta Luka pardon Lule aye akutanga Luka na ba misusu na bosani donc bato nakuta bango wana wana utotangela biso baye oyo yokuta basila bekam bamama milo ebongo sikoyo baye bakuta yo oyo bakuta Mama Moseka bakuta ngai neti mon ami Kalunga ye kuta banda na ye théâtre na ye liboso bakuta papa nani akufa mundangandanga na simba nda yaki mpe koluka mosala na simba mpe bazwa ye mbala moko da ye toujours anini ateste na ye biso tout etelema tovuta ye akutanga nani Ursule Pechanga Black Line Mobutu autrement dit Mobutu la Mangonios donc elle aussi ana Lule Wenze age nani age Lule quand même eza te baza badécor kutu bana na biso lelo toza banani Belvi Kandi wow Belvi Kandi la patrona Kengumba Aziza eleki na nga mon ami Marina Labalabaski bango nyonso tu wana popine momoti na mibali presque bango nyonso talaka na biso bato na kuta donc ce que mosu batikali ana do ba ekokuta donc toza ensemble toza évoluer na bango bolingo mpe ezomata se komata nalingaka bango trop Bagilio voilà Mama Nzita mais sikoyo koyoka Mama Moseka alobi ke Mama Kalunga akuta ye mais sikoyo bato batalaka balobaka nde Mama Moseka kopiaka Mama Kalunga parce que Mama Kalunga akuta ye na muta kopia moninga aza te na nga na Kalunga so epena botali je muta kopia moninga aza te Moseka aza agressive Moseka mongala epuis aza na accent bangala alors Kalunga aza na accent bayombi to aje moti nga na ye toza mpenza je moti
o pena ebi musala otala muta kopia muninga za parce que bando ça polémique maman na zo kwa kalunga wana maman na zo kwa kalunga batu siko ba mona ke no mo se kazaka soka lobi akatela batu pe mangala aza un peu na éviter toza lo mokoti kalunga za na jena mo se kapa na jena donc toza lo eza kwa otie mama yenga na mo seka to abangala même tuna mutaza na tsana yi ana tonalité na yi donc to ande moti pas moti. Merci. En fait par rapport film ye maman mo seka bandi na cassette aye na CD alors ce qu'on a YouTube. Mais ce qu'on va dire par rapport maman mo seka na YouTube ndela yo kana pe te maman mo seka je dinda kalunga ju place. Bon ngai na forçate yali kambo atanzambi nzambe abina dinda na moma wana na isa no nzambe pourquoi lingina dinda nzambe eba obomba. Merci Moïse Mbie parce que ami pesa kombo ba pesa ye la réserve de l'Éternel. Donc za moment musu nzamba olinga bombo. Mais so kumo banzambe na dindi boy po ani so atali so film pourquoi dindi si o senge merci. Peut-être abona likambo moko elinge ya na mupepo zo kende nango okozinda. Ya nzamba stopper yo na. Ngana mona nyose komela ngai satana ni na nguyati. Donc so ibalobi ke mo seka na moment na oyo kanaki. Papa nga sala de 2003. Na izo ya musala na 2011 so 2010 na leka na ngani pa na zonga lelo na za sur scène na simba lititi te na yebi soki eloko moko boyete ka musala c'est que espace wana nde wana ba ba ko sala kwa mama kalunga po mama kalunga zwa ki va to moni moma wana kutu nzonzi ngo ya malonga oyo bato bateka bana ba CD ba yebi wala sikonga na ngana ndako na ombota na fanzi wana bakalunga ba obima ba epela et tant d'autres. On s'en comprend. Mais moment na ngazalaiti. Mettons na yeko zonga na zongi na scène. Lelo so bimo sekaza sur scène te. Kayo. Mais na yebi ke muta opoto lelo konza ba pesanga azate. Parce que na luka yango ni pa na kopia mutu te. Eza ngolu eza grâce. Eza talent on nzamba pesanga. Donc na nzela na nzamba yebi ke na talent o il faut na sala. O par na eza. Na yebisa ka nzambo mo na talent o par no eza. Na talent oso na sali na gagner donc moko na zo mineza nil pa na mona kaya azo makambo abele nzamba yebisa lobi omoni ngo bobi abel boy nyonso na ngana pesa abel yo zwangu te atikala neka ndengwana donc ete yo mutoluka ofina moseka donc ozono grâce à moseka te ozo pe talent moseka te otikala kayo pe na moment moko yo ovando bi si je savais alors à quoi bon sala nga babi ou bien à quoi bon ngana sala mutu mabi ozwano talent na ngate ozwano grâce nzamba tia kati na ngate au contraire obibakiseli bisumo ufokeli felo parce que l'enfer existe. Ah oui. Na moni olobeli makambo bato osala bazokumisa bamituka banini so toki mpe na vana mikolo na théâtre komi fort tozomona baprésident sai apresente barange rover bamituka ndenge na ndenge tomoni baansulzolo bazoya apresente bamituka bapale babiloko ebele sikoyo mama moseka mpe na kote na ye so afandi akobeta toloke azwa nini na théâtre ngana na bien naza bien parce que nalela nzala te nzambe apesanga lipa na ntongo na lie na midi na liaka na pokwa na lie na course na mutu te nabeta mpe gazon na mutu te omoni yo fonga na leko te. Donc soy président nani fiston sai azo lakisa biloko na po aza nango eza ya ye aokosa te eza biloko ya aza nango mabe sikoyo ne bato ya oyoka mutema mabe gwatre pourquoi ka ya aza nango pourquoi ka ye te anango yango alakisi l'autre là olobi nani ye pa aza nango o comprendre yango azo lakisa et ça te ke mamoseka binga pe fona koma ka pourquoi ye kutwa banana sima nga koma bu epesa meliye epesa melayo olongola soni yosa mabota yeso yo donc nzambe so abalongolo soni olongola na ye o précipité pour ani so bo forcer na bonzoto obima lolemu c'est-à-dire pema tika ta nzambe so apesi sepela beta mololo parce que tourna opening koma na ba actrice million sur théâtre comme cause ana ici la confirmer to ouais ça selon yeti tant balobaka évangile selon Marc évangile selon Matthieu wana eza maka ye o ya chana mutu bonga na yo boya mkwani eza makanisi na ye mutu otangi kombo wana eza ye ndenge amonela sila pona ye
Pourquoi maman c'est kana banda et banda tindele. Aza icône na ye, si la za icône na ye. Ana raison lo babon. Si la pena za icône na ye, muto alobi bon. Si la jeté. Wa bekamte. Wa jouer moi na tata na ngai elombe. Aza icône na ye. E apena bongo. Bravo parce que obimi c'est dans kati ya motema. On kana olinga bongo, il faut to lobaka vraiment to la kisaka la kisaka ba valeur à baninga tango tozana bon moy la spéciale la vendre a moninga reconnaître quand même si la icône asa icône na yene ngolo donc na ndinga mabete parce que tchara polémique monga na ndinga polémique et puis la fille aussi je l'aime aussi elle joue bien quand ndinga lobe asa icône ne penda c'est que na basi nyoso ya théâtre banda la groupe Salongo parce que attaque yera que au théâtre on banda on a école na nyoso tout mais eza pe na bateau pour banda rotala pour moi si ni na théâtre banda na groupe Salongo te lelo a cette ça façon ya jouer et inspirer mama bomengo na loba yango na loba mama bomengo azalaka comique mama wana au jouer au peso lengi ya Léontine mama Léontine mama wana non ana musala nzoto aza pena na musala na nzoto malgré botika biso boy tozala na beso to mona nde bo jouer to copier et pesa biso elengi ovandisa musala mama non donc na façon on tala babo même na ba tonalité na zaki go changer surtout ça zo jouer na tonalité ya bakor enga na uti na ba kongo na uti na bazai na za kuluka ni melody ngandi mwasi na yo ngandi batindi ngai na yape mwasi na yo yuza kutala ngabungu mpuna nini donc maman wana za so je na tona oh non parce que jouer normal auti lunda siku mera quoi olela donc bravo icône 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 maman c'est la yo icône na ngai icône maman c'est icône na ngai wana donc base belé donc ye wana baza ba mama mabele mama linga mama bipendu mama boka mama linga respect mama linga ba icône na nga bango wana e baza côté mibali kutu totanga tena tanga na côté basi kaka bango mama pembele ba icône na nga bango wana na sena bango soko ye okuti bali parti bali parti okuti besengo parce que ba cartonna na mboko yoyo nani oboya to vanda peno ka laisser tomber na osko basani na butu te na kati na on a théâtre de chez nous na tali parti na tala essai donc c'est ça donc pour nga ba mère wana ba icône pour nga ba icône nga moi est évangile selon maman OK maman moi c'est que le tout ça avant YouTube quand on mamba moi avant YouTube il m'a pour le bec aux un groupe Simba groupe à leader bimé ça tous mon appel un groupe Simba le SB et ma classe ils ont bimé ça peut quand des bonnes ça bimé ça tous mon appel Candy Belleville TV ils ont bimé ça mais tu regardes Belleville Candy ils a deux chaînes. La Belleville TV na Candy Show voilà. Yango nde ya liboso. Eloba nango aussi la moi za robenga Belleville abi mwana mukena mutete na ye. Après SBA ye pe na moto na ngo ya jeté. Donc bango nyos tu wana. Na ukaka elengi. Bana ya tata na. Mais plutôt tu regardes après ngande tinga. Particulièrement on a la utiliser moko boy extrêmement na ba sport bani ba sala ya musique c'est TV mais après nazo ka musique c'est TV te na shoté no ni ano to na biso précédé mais toi après et en attendant to sala te par rapport bango ba sala biso to sala beauté biso to ya ka maleni place to koma c'est que to koma lokola bango tata to suki na c'est l'essentiel tout ça mais c'est que to le ka bango na intimité sala bango mutema passe ba ka ne se ngonga zala na ko na bango ya mabeza donc to na biso na course te concurrence koko zala na ngome ya mutema mabeti na mbona kota mabeti o apena c'est mes sœurs bande ko na ngapenda non c'est ka dernièrement
nauti kotala prophète moko soki kozonga no phénomène oyo ya prophète il y a ba prophète bakomi tellement ebele ba prophète moko baoleka ebi nga particulièrement nga na otala bango na chaîne moko ya YouTube baleka ba prophète wana bazalaki na vano ya matanga ane oyo actrice musu azokufo moni après actrice oyo akufi acteur moko azolandisa moni après amoni mais dernièrement ce qu'on atali ba yesu sur mambo ki PD et ba cité pe nommément Pierron Dombasi Kiazana Kiazaba ide akomi PD aoya na vama ko influencer ba garçon belé na théâtre siko yo maman c'est que tant chrétien d'abord au moins ba prophète wana na ndengeni et puis étant actrice bon nga nazala na respect ebele na basali nzambe na pesa bango bonheur na bango ba valeur na bango bazo mériter au Bible ezoloba to pesa bango mais na éviter ba prophète ango baza ba prophète de malheur baza ba prophète ya ba pompe funèbre ou comment parce que so nzamba révéler likambo moko boy obenga mutu bondela ou bien to bondeli pona tina nango elonga parce que tant nzamba révéler linga te likambo bongo ekomela mo parce que nzamba talisi yo te c'est que ana posa razwa mutu amba moko mais tant nzamba talisi likambo alingi te likambo wana songolo esalama donc nzamba ala sama ka ba ki pede na ba kokufa na nini na ba misala mabe ya bato ya théâtre ba sala repentance oui eza na ngoma bete me akokufa ka wana boke koluka bango ti baluka nzambe parce que so nzamba la ti likambo eza po mabe ko mate pona Pierron Dombasi mon jeune frère baleki na ngana ba pesa nga respect makasi et puis na ninga bango eza ba Pierron Dombasi masoa kufali eza nani batonsu ya die Bobo Manoka tant d'autres nani Omar oui Omar Kabongo Kisasa ina beka Kisasa baza ebele ba yenga gelo ba dani baza ebele quoi d'ailleurs Pierron Dombasi aza marié a utobota moi sina utobota to bosala mambo bongo Dombasi aza déjà Pierrot avant mambo ebima bozela ka mutu so mongi nzamba baduma tsa mutu boy neti ba uta koloba osila azaka na kisi ye prophète ramona ka tant kasila bandiko mata o ayeko bimisa makambo abo ba ekoloba Pierrot pourquoi les prophètes ana dit que libala Pierrot za nonka mascarade quoi masqué en tout cas limbisanga so na yo loba mabepa pardon oui ça micro respect na baïba otala no lobelo moko et salem subako ba otala so ma bien te nazala nanga contre babilo na YouTube bonga mona victime na ngo na vanda beno mona mutu moko o détailler vie na yo ya mabe oyo yebi mutu na makolota pesio yango pe andimisi batu yango batu pe bandimi yango alors nazala contre beko non ndima na ngo non ndima ngo te ki wa PDT autika ko za PDT na boya ngo lelo ti semaine prochaine ti na 2023 non on continue ka wa so tuninga na boy c'est des camarades na boya donc maman moseka aboyi yango ti maman moseka tokomo koma na suka ya émission na biso mais naza na bon deux questions mo to suki sana question ali ya liboso ya nani affaire rando ya bato théâtre na bato théâtre soki na kei to ko citer ndeko na biso Gabriel na Karine ya Mado ebandaki na matanga ya sœur na biso Diane mais ekati mo pepe pour dire zongi lisusu et puis ranki nango yezo en na TV na YouTube d'après yo peza o pesa bon conseil ngala pesa bato conseil na télévision boyete na nini na micro boyete na oluka Karine ya Mado na oluka Gabriel si Sajio lobela Gabriel vérité non lobela vérité Sajio lobela nani non lobela bango te ba ndeko nanga na olanda bango e pana bango donc et puis dans la penza mutama mwana te na apena mweba buzz mweba dispute mweba biloko wana na ba domobo eza mwe compréhension mo entre ngala Gabriel na tondi sistati na na bia aza a comprendre mambo mabina luka eti pa na ngabanga na ngamu ngato sam Poko beta ngana fozala awina lubanga surtout moi si o beta fozala nazaka penza agressive présent ngelo mba pesa un conseil moko na beta ka mwana moko ba sala neta makenga respect na bosimba moi ka loboko pa o na boya eloko wana abenga ngana biro abina nga hospital a hôpital ba mona yo telemi na ba ozo ba eloko wana ete yanga alors tana mona lo moko na luka gabi na esenga bigabi
moni loko komi longola ngona naza bongo te na osango te ngana viva pona mutu te na osale loko ana te longola na eluka yo pona solola na yo ozo mpanga luka bato et puis na opesa bango conseil a te ce sont mes sœurs so baza likambo na solola na bango kanta bango bayoka ou pas baza pas obligé ta oyokanga ozo comprendre mais o conflit moko boyo oloba nini na kota na kata mambo ana te naza mwango mwe yango penza ouais ba o ba edinga na za mwe yango naza pauvreté naza bena vrai so na bina mutu likambo so na lingi mutu na lingi peso na lingi oto na olakiso komoni yo na sepela no te mikolo yo o ba bini ka ba double face zo régner fort na monde na théâtre ezala nango ba hypocrisie na monde théâtre ya makasi wana na okosa na mati wana ya makasi on va bena kama na ngai motema na ngai mon ami boina boso ke na ba tumbi yo neti na film mais na konta solo tumba mi penza makala kutu et après olambela ngo on pas tant batumba makala bazwi pena nzete et après bimisi makala balambi eza nango bon nga mona ngo eza bilemba tango asuka bolingo eza muke ya basambla bato bolinga mbongo ke bato de bible loba eza nango bilemba tango asuka quand yo mwana nza po comprendre ka ba signe attend de la fin yango yo to mona donc jésus aza suna nzela te makolo eza na nzela te asimi de apoigner porte olinga ka porte afongola. D'accord, maman Moseka to komi na suka emi question na biso ya suka eza yango. Émission na biso titre nango ezali Tolobela bango. Tolobela bango oza actrice ya munene 24 ans de carrière donc oza pe na mongongo ya koloba. Soki totali ba Nigérien ba lui va s'inspirer na groupe Salon. Ba Ivoirien ba ye à part ma famille ba osa biloko ebele ba kangi chaîne ya Abios ba Malien ba ye ba nani ba au moins on pensa que oh bazo émerger mais sur tali théâtre na biso maison zonga sima parce que maman c'est que il faut réclamer tant qu'artiste ou réclamer na Congo réclamer contre nani pe oyo ba bango nini nani loba ani te César ba lo photo loba pe to loba lokola naza pena na mongongo na ngambo ya pamba eloba tozelaka mboka ndenge ba obongisa boye côté na biso pe bunga ko to bongo na misala nde zo salama c'est que ba biso pe ministre na biso ya culture et art organiser la pe biso donc nous c'est que nango liboso ba Nigérien nde tolobaka ba Nigérien ba leki na bango biso ba leki biso parce que ba mise à penza ba tchaka ba mbongo na ba moyen na bango po ba réaliser loko oyo eza oyo ba komaki ngana ko komaki non non je film o no bandango boy na ma campagne na nina so site mo place boy na no jouer ngo boy profil na ngeza boy mais ba moyen tel maison mukie na bandi ko changer ngo moka na minute et yo jouer donc e na ka simplifier ngo ka ya mona ba o ba Nigérien ba l'équipe biso ba Nigérien ba l'équipe biso te ba tout pe ceux qui ba y voit tout ba y voit rien ba l'équipe na ba pe biso te to ça la soka musala moko et akali kambo ya ko chaka ko paquet kwa bomona musala congolais to hana ba père ya o chief hostess ka o fi ba vie dani ya shaka oche ba dani kengalufa ba za surtout da ina ba elbas donc to na bato musala pende vanzi otali pe boleli obia congolais c'est ça 24 ans de carrière maman Moseka comment film na koma ba film na ngebele na yeba suite o na otokoma na otosala zaki le destin quoi et les kana tellement tu commences au sali film na au pesi mutu na chaîne na eleki il faut na s'affiler kana na nini na ni na sokoda faut na s'affiler pardon na ça ba œuvre na réseau leka il faut na protéger. Ok, tokomi na suka maman Moseka liloba pour la chaîne yambi o Koba Plus TV. Impression na yo quoi? Koba Plus TV, merci. Impression na télévision oyo Koba Plus. En tout cas, na moni pena ba norme za. Donc longo li pena studio pour déplacer na bino ba studio na bino. Studio eza studio en Milan. Donc ba o chango partout on va venir na ba norme na ngo kaka. Merci na Koba Télévision. Maman Moseka na koko songa mukie na keso tuna kipona mabiloko na koma eloko nini frappa eloko nini ebima et presque nyo c'est pas beaucoup na bagagi presque bagagi mingi o ebima ezanga mo inspiré na ngamo leti o to sala ya puis de loin assez qui biloko na Moseka ujana biloko ebele na koma et puis dans ça pena makasi côté bagagi même ba film na koma na pena ba film na koma ezana ngo
na komanga nano ngala koma malembe siko en terme ya mbongo film ni pinda komi pinze kotilo na komaki na bénéficier oye bango na chaîne mo ba baza ba chaîne wana tanga ocha na chaîne na yebi ke film o etalami aye ba net biso bo komi opesi mutu ate bimisele ba million yo zo ika mbongo sa ile film te papa ozo mpaniza bongo. Merci beaucoup na chaîne ya Mbakinga Koba Télévision Koba Plus TV. Là je salue mon ami personnel balobi Devo Semboui Franklin Bangala respect ya chabu respect na Devo Semboui Franklin Bangala. Je salue mon ami aussi Jacques Denis les consolateurs avec sa femme na États-Unis. Jacques Denis les consolateurs bande ko batama musika na mwasi na ye na bana na ye États-Unis bambote. Micho Vamba ya Wivine Vamba bambote belé balobi Domitile Makenja kolo ya Adi Londole kombo na ye Domitile Makenja bambote ebele ya ma fille Amisho Mabela baonyoso balinga ngai mamosika nazawana ndeko na bino yaya na bino mama bino leki na bino mwana na bino. Je suis là maman mosika oyo aza na besoin na sa ele musala ozwi contact pa ya ka aba opesa yo donc n'habitez sur la pesa numéro plus 243 81 19 13 274 au Benginga tout ça la musala même film même bagage numéro plus 243 81 19 13 274 wana okojwa mama mosika to beta masolo ya mosala to beta masolo ya mosala masomo susu. Merci beaucoup. Merci maman Moseka, merci de répondre à l'invitation à Bisso qui honneur mon bossali na Koba Plus Télévision. Maman Moseka va to kabono ko bete so mo lo mo te wana po. Elo ni ngona ko beta na ko bete elo ko ni yango na tsala kana ngape banani ba beng ali mbonda te pona beta na de fe. Ali Moseka o ba jo mona nga ba jo mona te yali mama Moseka na ba so elo ko ni yango likamo ni ngona ngai bolikamo ni. OK manete loka popo ni. Merci maman Moseka, merci la bino ba ezala ki ebele ya kolanda Koba Plus TV. Ngana senga na bino kaka bosa lokolo ba misusu bazo sala. Abonnez-vous massivement à Koba Plus TV pour yangonde la bino ba biloko ba bien. Pozo maman Moseka pe na temps ebele bo so ya kitoko bo fo za ka Koba Plus Télévision. Donc na bino boza déjà abonné, merci na bino beaucoup ba kotala. Na bino o bozana no abonné te boya bo s'abonner ebele. Et merci na ba union so ba soutenir ngai na moni bongo Babika Songo Vombel na moni bongo mon bof quoi Richard Diumba Omba na Belgique Babika Songo na Canada na sœur na ngamoko Irsil Pechanga Mobutu na bango nyonso et merci pe na famille Monanga Penge na sœur na ngamoko mwana tata na ngai Tani Monanga Penge nande kona ye mama Feli et merci na ba éponse bazaki na sima ya caméra na moni bongo le Royal Mike Muloko Dieu de dire lemba yende beza simbi Koba Plus TV na maninga Kinshasa omoni Koba Plus donc ciao na bino na numéro mususu za koya merci.